Monique, ba musicien est belé. Se comparer na Ferry. Il y a des musiciens PC. Je dis bien, il y a des musiciens PC. D'ailleurs, moi, les fanatiques qui ont PC, ils ont regardé la télévision pour attaquer Jésus. Mais si yo Gaulois, yo gladiateur, comment on se comparer na PC? Botique en PC, à Koufa, na poison na ye. Laissez les petites bêtes mourir dans leur propre poison. Le moment est arrivé. Bato belé ba cause la échec. Soki ba coloquer ba sanganati. Pona ko somba 15 000 billets. Papa, ko somba 15 000 billets ko dépenser ba 75 000 euros. Eza a te koloko luka somba lopa na Kinshasa te. Poza na lokate. A luka somba lopa na Kinshasa te. Ba kene ko bimisa mbongo wana. Basomba autant de billets, bakosaka biso na Adidas Arena. Et ça là kabu. Ce sont des gens au balingi batuba lobela bango. Donc allez-y comprendre. Tant. Et ça té. Troisième. Donc faire voilà les gars qui bangona asa de kuta se poser ba question mais ba fanatique ya asa te ba lamu ki lisusu makasi. Ba betika biloko. Ba matisuko yo golo de to maboko ni okanga. Fongola maboko ya fongola maboko somba billet, fongola maboko somba billet. Merci beaucoup à tous les abonnés. Bandeko Touba Rolanda Biso Bako capté Biso Bala disséminé à travers le monde entier. En tout cas, au Balingaka. Héritier Iboula, l'homme de Beta Biloko, l'homme de Misala. En tout cas, merci beaucoup. Na bino to lobaga ba bon début de la semaine. Na bandeko nyonso Bako Tala Biso o ba pesaka vraiment vision na bangoto o ba pesaka. Ma amna bango ba o balingaka plus que soutenir la musique congolaise. Ndenge musique eza ko évoluer ndenge bandeko ba ko tchaba date na ba grande salle ndenge évolution lelo la musique eza ko kende lelo ça donne aussi l'image parce que il y avait un artiste musicien qui évolue à République démocratique du Congo qui est l'artiste Ferrego la Jésus de Nuance au lelo makambo sali double Adidas Arena et pesi pe bandeko belé quoi ezonisi ba concert na poto au moins pe bandeko belé ba se lancer Barobeta, tout le monde a fabriqué ça ou te robeta, bande ko belé ba beti tout le monde maki masolo était kitoko. Donc faire ego la auto ko lo bagage na aza muto alinga ka culture. Donc se valait vraiment ba faste, donc se valait vraiment ba faste parce que il y aura vraiment à boire et à manger. En tout cas l'artiste faire ego la frappe. En tout cas, la bande ko tout ba kota la biso ba disséminer à travers le monde entier. O balinga ka faire rigola neto ko lo baka keno na pesi mbote na bande ko tout ba kolanda biso. Na pesi mbote na restaurant 5 étoiles biso na biso et pas V Sims. Bazala ensemble na Eclipse Lomingo toujours drapeau de Lion. Na pesi mbote na madame Nadine Ntsala waza kota la biso initiatrice. Na pesi mbote na bande ko tout ba kolanda. Donc madame Laurentine Lola la dame qui se respecte bande ko baza tellement belle ya loboko mbenga ba sincère condoléances no yaya. En tout cas tebi ko za na Kinshasa mais okufeli on est toujours de cœur avec vous. Merci beaucoup. Notre Sita Tchonga Poutubanga Mouchouri, les gourous du temple et du temple. Merci beaucoup, Penayo. Merci na bandeko tout ba kota la biso ba oba ko pesa force na bango pas artiste Ferrego là ba oba ko linga lelo musique ya mboka o etende liboso ba to ba ko linga ke lelo to ça la force sur le plan musical lelo to pesa makambu na ndenga indusa na ndenga idéologie. En tout cas félicitations na ba golo ba gladiateur. En tout cas ngana ko mona te poto kota vraiment na profondeur to lemba vraiment te to pesa ka esprit to pesa ka courage parce que makambo to na posa to évoluer to kende musika. En tout cas bandeko to ba kotala biso quel que soit ba dire ya batu biso to di ko loba mingi te ponga lelo héritier ibulo na ko loba na bino na télévision
lelo ba chrétien ebele likolo ya kosambela makasi mpona nga nasambelaka nga naza boye bandeko ebele bakoma mitema mabe. Mais sikoyo moto azokendeka église chaque jour na semaine akendaka dimanche akendaka mais soki amoni mpese amukoganga au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pour la nini, bakoma ko comparer PC na Nzambe. Donc tant on pese moni que adversaire PC o mutako bomé mingi za Nzambe. Donc on a kokate po zora li papo beta o kokate. Yango moni ke ba musicien ebele ba komi ko luka ko se comparer na faire. Il y a des musiciens PC. Je dis bien il y a des musiciens PC. Donc il y a des fanatiques qui ont PC. Baza koya na télévision pour na koya ko attaquer Jésus. Donc on a lobby non que non, ba chrétien o ba comparer Nzambe na PC. Donc baza bato bandima vraiment te, bandimela bokonzi te. Babangaka. Merci ko yo Gaulois, yo gladiateur, comment okotu ko kende ko se comparer na PC. Botika PC akufa na poison na ye. Laissez les petites bêtes mourir dans leur propre poison. Totika bango ba kufa na ba poison na bango. Eza ferete. Je vous dis eza ferete parce que ferre a osala lelo musala na ye o eza ko lekela batu. Le padre Jésus de Nyons a osala musane o eza ko lekela lelo batu. So totali communément bandeko tu ba ko tala biso. Lelo ferre gola azati na top 10. Na top 10 ya monde, ya musique. Frère Gola zati numéro 1. Frère Gola komi 4e. Gaulois. Asake azoni premier. Asake azoni premier. Frère Gola komi 4e. Siko poto Frère Gola azonga. Poza parmi ba 5 premiers. Mais azati premier. Ma komi parmi ba 5 premiers. Siko po Frère Gola azonga premier. Ezo senga siko nini? Et c'est un srongana yo to activer les sous au somba billet. Bandeko bakolo bakala mingi te soldat oui, mais bandeko non ba sombi ba billet te. To komi déjà le 16. Donc ndeko sombi na no billet te sala effort okendeko somba billet. Pona osala bino statistique. Madame Bernice Mboumu na peso bambote. Na la bino statistique ya Freddy Bokulaka ya nanga. Na la bino statistique ya refaire comprendre autant de billets autotika nango par rapport à concernant ba page mususu. Ndenge pe bandeko ba ko sala ba recherche. Ndenge bandeko ba ko sala ba recherche ko pesa biso image ya koyeba ndenge nini ba page mususu et bazo comment poto yeba totikali na combien de billets tozo ko évoluer comment. Pour ton configuration, il y a 40 000 places. Donc il faut que combien de billets. Il faut évoluer bien. Il faut que pour le faire rigolo dans la musique du monde, faire rigolo dans le classement top 10. Faire rigolo à 4e. Suivi dans Orange Blusson. Roberto Carlos 6e. Flavour Kayosh 7e. Amadou Amariam 8e. Ara Malikian 9e. Marissa Monté 10e. Donc Frère Egol à la 4e. Maza suivi na Kalem. Kalem à la 3e. Donc Frère Egol à l'écart bangona à 7 écoute on se poser ba question mais ba fanatique ya à 7 ba lamuki lisusu makasi. Ba betika biloko. Ba matisiko yo golo de to maboko ni okanga. Fongola maboko ya fongola maboko somba billet, fongola maboko somba billet. Kokanga lisu te fongola maboko somba billet. Bolanda te na gauche na droite biso focus you arena sala makambu 40 000 places to na bango ka bongo. Il faut que na bango bongo par rapport à mesures exactes. Pour bagolo baza très déterminé. So tellement baza très déterminé to tu ko tikate to pesa espace na bayongo yolo. Non, to pesa espace na bayongo lolo te. To pesa vraiment espace na batu oyo balingaka la bonne musique. Bato balingi musique amboka kende liboso lo ba faire rigola ba tche libaya ako beta yu arena biso toza la focus na maram na biso quel que soit batak bato musu ba ko luka to répondre pour bazo mu pepe to tika ba petite bête mourir dans leur propre poison baza ba PC
bandeko baobosana ke baza bampese chrétien mosusu abosani aza mpese mpese aza mpese babimaka na bango na dale maobela au nom de Jésus au nom de Jésus kasi bango wana ti bato bokomona wana donc amoni mpese mo bandika au nom de Jésus au nom de Jésus ce sont des péchés bolanda bamise mosusu te baba mpese biso toa focus na makambo tokosala donc tokozongaka nsima te gaulois esprit kaka moko idéologie kaka moko tosala nini topesa makambo ata bango balobi yoza kuna te donc biso toya motive soki tokende bandeko bocomprendre parce que bandeko mosusu bakomeka na diamant mpe ezokosimba te carré bon tomeka mpe kopesa mo statistique mpe bandeko basalaki sur le plan ya configuration 40 000 places catégorie par catégorie nakokende prix par prix na babillet oyo eza disponible toke diamant catégorie diamant 145,5 €. Billets restants, c'est 122 billets. Wanana, diamant. Et ça, VIP. Hein? Catégorie diamant encore. Aux catégories diamant aller. Il y a 145,5 €. L'espace au etikali est à 122. Catégorie diamant, 134,5 €. Etikali 302 billets. Carré or aller. Prix 111,5 €. Etikali 72 billets. Catégorie or 100,5 €. Etikali 833 billets. Catégorie aller 1 90,5 €. Etikali na 83 billets. Fausse or $90, 90 €. Etikali na 2407 billets. Catégorie 1 79,5 €. Etikali na 2413 billets. Catégorie D 68,5 €. Etikali na 3757 billets. Fausse 50 $, 50 € plutôt. Etikali na 4141 billets. Total de billets disponibles standard. Nous avons 14 130 billets restants. Moi, et si l'ité billetterie et fondamenti le 5 septembre. Donc, le lot le 16. Dans l'espace, il y a 11 jours. Ferregola, Atikali, na 14 130 billets. Oyo bandeko, o nana sombi billet na été. Kende ko empotirer billet na yo. Po bandeko musuku na mona ba groupe ba koma déjà au diamant VIP, bazo ko tenter bazo zo simbate. C'est comme si ça déjà épuisé. Ça peut aussi être épuisé parce que oeza statistique et salami samedi to dimanche yango to ko pesa bino bo comprendre boye baké ba billet ezana nous disponible. Welisa kende ko zo billet na yo parce que c'est très important. Gaulois, gladiateur, amoureux à bonne musique. En tout cas, na ebisio welisa kende kozwa billet na yo. Parce que toi na ta morte. Ta mort ezate objectif na biso eza moko. Objectif na biso eza moko eza nini? To réussir. To ça la 40 000, to ça la sold out avant pour to zo deuxième jour. Yango esenga na yo amoureux à bonne musique. Profite-toi. Allez-y acheter les billets. Na pesi bino statistique bandeko bo comprendre parce que ascenseur au faire égola zong c'est la biso ya koyemba biso to zong c'est la faire égola ascenseur sur le plan au somba ba billet na ye tozo c'est la pe morceau na biso ba morceau na biso ya ya dynastie medley ezoko bimakala mingi te pas de distraction gaulois pas de distraction to kota makamwa batuti to kota makamwa batuti konsumu tu kasinwa nina botika mutu na muta bunda.
Laissez les petites bêtes mourir dans leur propre poison. Kolia bango. Yaya tola la tête, tous à la éveiller. Moi je vous dis ce qui est vrai. Gaulois gladiateur, Zala éveillé kola la tête. Le moment est arrivé. Bato belé ba cause la échec. Soti ba coloquer ba sanganati. Pona ko somba 15 000 billets. Papa, ko somba 15 000 billets ko dépenser ba 75 000 euros. Eza a te koloka luka somba lopango na Kinshasa te. Poza na lokate. A luka somba lopango na Kinshasa te. Ba gene ko bimisa mbongo wana. Ba somba autant de billets ba kosaka biso na Didas Arena. Ezala ka abou. Ce sont des gens au balingi batu ba lobela bango. Donc allez-y comprendre. Tant ezate. Monio, nena ocha mikolo goloa, mikolo naza boule. Tant ezate. Il faut pas céder na ba pression pour zoba. Biso faire gola ou rien fautis notre leader. Oh lelo ako sala makambo eza ko legela bato. Yango moni bato ebele ba ko kweya. Pona ni ba ko tala makambo faire ako sala ba ko kokate. Faire gola za unique à son genre. Nena minute so faire gola par député public datia. Ya yu arena. Ti siko to bimisi non datité. Angola et simbité. Ba rapporter yango to kozela. Mon minute Teresa Timia. Moi je vous dis Teresa Timia za pio elo rezate. Mais so ka faire go la larguer kaka ba. Bon moi ne bat bozo ba ti pele. So ka faire go la larguer kaka ba. Bon moi na bat bozo ti pele ke se na ebisi bino na ndenga ko sakana te. Bat musu ba ko kwea bakao. Mais faire a o lobelo ko ta fandi a garder toujours silence. Le padre Jésus de Nuance a garder toujours silence na parce que ayebi oh ni naza ko sala yana ko sabino soti ba pese ba ko loba soti un chrétien qui est dans l'église chaque jour a moni pese na ndako ko bele au nom de Jésus allez-y comprendre naza faible en esprit donc ba musicien ba ko chama kelele wana bazaka ka ba pese nga héritier ibula na lobby baza ba pese to ko tanga ba komo to na posa ko répondre pe batu te mais na lobby ka baza ba pese. Laissez les petites bêtes mourir dans leur propre poison. Botira ba kufa na piège na bango. Faire egola aza faire. Faire egola construire carrière na ye na ba fort ya batu mususu te. Batu ebele ba pesaka faire mukongo surtout na mboka oyo. Ba pesaka faire mukongo. Mais lelo faire egola aza faire ba o ba ko ya dans les bons. Faire ko yamba bon pour faire akama bena mutute. Aza le seul artiste oh ba combataka na mboka oh tilelo je dis bien jusqu'aujourd'hui ba combataka l'artiste Ferregola donc botika Ferregola papa Hervé tranquille na maramoza ko sala botika tranquille parce que yebi nini o aza ko sala donc botika le padre na biso tranquille Jésus de Nuance nekonanga somba billet focus you arena to la badati mususu o ba opesa biso pas de distraction na bike ba golo ba ko se poser ba question balingi na bango faire azana be invité te na yo arena balingi ba consommer ba lia musique ya faire ba golo balingi ba consommer musique ya faire ba bi faire to na posa be invité te ba créer la biso ka ba problème bon to yebité wana za faire na rosala programme mais ba fan na yepe ba ko loba o biso to ko loba na bino donc na bike message oza capter à tout le monde allez-y acheter vos billets et vous allez bien. Stratégie Moussou Ezali, ce titre aussi ici. Pour la deuxième date, c'est facile. Producteur à hôtel, l'année biso ba fan, aussi ça va billet et vous allez vraiment et l'autre moro ya bien ya malonga, sauf aussi sinde ba billet na biso. Quant à moi, héritier Iboula, je dis merci à madame Tetenzaou Azarotala, merci na ya loboko mbenga, merci na ya Bruno Lubika mbonga propre motema mama Linda, merci na Sandra Wangata maman na Petit Brown Junior na Broly biza match, merci na bandeko tout batali biso. En tout cas quant à moi héritier Iboula, je vous dis bye bye, on se retrouve à la prochaine numéro. Play.